Bonjour et bienvenue dans ce programme. Nous sommes ici 48 rue de l'Ermitage à Montreux où siège précisément la paroisse kimbanguiste de Montreux. Si nous sommes ici, c'est pour assister à la réunion des enfants des pasteurs kimbanguistes réunis au sein justement de l'association que nous appelons AEPKI, en sigle Association des enfants des pasteurs kimbanguistes, qui regorge à son sein les enfants de tous les clergés kimbanguistes à tous les niveaux, en commençant par les pasteurs, les diacres, les concierges et les catéchistes. Ndenge tokosala kaka nyonso tokosenga nzembo ya bato nyonso mpe mama pasteur oyo ezali desini ya koleka mpona kofungola biso libole. Mama Mungu Kiawamba, Papa Simon Kimbangu, Zimvoila zetu za zitatu, vinawatano nisi suketo, mu Papa Simon Kimbangu Kiangani wa Mwanda Vela, Mzabitu. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nge Mzabitu katika betu kwa masumu. Idina tuni Nina mane ezitu kama sumulu male bogi dunki. Uno kiki tuizidi. Unzo apo ya ngo unzo ya baka. Tupongolo mkuiza wafuweki. Kadi jambu ya dinile ya tubi muna bojeno. Yola benu kubitubala benu. Tuizidi pasitwa longuka tubidi mjila. Babini babelengena satu mkuiza bafuweki. Ati babini pe mkumina ya filagana. Bafutula mwena kuna mwena ki bana makanganzani. Beto tusidi tuizidi mkuziwa. Pasitwa longuka ketibwe tufulisalila kisabia sisa bakaka zetu. Kiatuba kwe Papa Simon Kimbangu depuis 1921. Kisabia kamwina mpasi kakabana kubitubana babantu pasi mutamwina kimpasi. Mumana majuka bafuweji nzambi yetu. Tubundi kivuvugo sitwawa. Twadunda yekasalila mpasi mbiza mutwala yetu tutaba modele. Twagana exemple kwe bana betu na teknoloji yetu.
Mpevya pia ndongo kuna kutuboke lenge munkunga kalingi mbulu s'est plié 2 fois. Ngekuni mpevya pia ndongo wakati kwa bitu. Tubundi kifufu mumona watu na maduta bafulweki. Ngesi wakiwata. Ngesi wakala kitwali beto tukona batulu ya programu ya ke mamuta zetu na msuka. Lufufa mutulo bila kungi. Mkengo yenzitusu ya tuyala yengolo pasivo twatata mana musali kisali twamuka itwasalira mana na yetu mfumo. Kuna nkamba yeruselemi makutu mawu kwedeto mena mungu wake tibana biziki. Kwebwe banongolo kuiza ngezei mpasi zina kumfutu. Bankaka bawulina na mujisana. Bankaka mena pe yibindevu. Tata bitaba wonzo nobika watutula fundi mosi watukanga wonzo bukebi fleur. Pasi voto tata mana mbungi ya watubeni. Pasi voto asala kisali kiabu. Utuziburi limpe moko. Muna mutukwetela manengi. Kadi tukuba manekwetu mutunga mkamba Yerusalemu. Mutunga nzope ya mana makanga nzatu. Nzami nito utunuwata. Utuwani ya kanifufa muna sakila. Uzora kabino matatu na mlongo. C'est moi là et moi là. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Tokozwa mokanda na tata Nzambe po na kotanga mibeko. Tokozwa mibeko na Deutéronome 5 de 1 à 21. Puis Tokotanga, la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 9 à 10. Conclusion à matin et à l'abisso, Tokozoyango, la 2 Chroniques, chapitre 29, de 11 à 15. La raison de la mission pour une bonne saisie. Deutéronome 5 de 1 à 21, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10, 2 Chroniques, 29, de 1 à 15. Nakatina Mate, il y a une explication sur autre professeur. 2 Chroniques, 29, versets 11 à 15. Ceux qui bisoban sont aussi tokobanda na Deutéronome tokotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous des montagnes de point sur la montagne. Il dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point.
car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe les jours du repos pour les sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer les jours du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons directement passer à notre deuxième lecture dans 1 Pierre, chapitre 2, de 9 à 10. Nous donnons toujours le temps pour que ceux qui ont des Bibles puissent trouver que nous puissions lire ensemble. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous allons lire notre troisième texte, qui sera notre texte de conclusion, dans 2 Chroniques 29, de 11 à 15. 2 Chroniques 29, de 11 à 15. Alors voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir de parfum. Et les Lévites se levèrent. Machat, fils d'Amasai, Joël, fils d'Azaria, des fils de Kéhatite et des fils de Mératite, Kis, fils d'Abi, Azaria, fils de Jéaléel, et de Gershonites, Joach, fils de Zima, Éden, fils de Joach, et des fils d'Éli, Tapha, Shmiri et Jéel, et les fils d'Azaph, Zacharie et Matania, et les fils d'Eman, Jéel et Shimei, et des fils d'Uthun, Shemia et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils virent pour
purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nankobo yatata mwana petata molimo mosanto. Papa Simon Kibango kiangani nzambe molimo mosanto. Papa ngonga oyo to eleko oyo yo yebi yango kweki yango sineko mongisa mepusana kiepa ina yo. Elingi yo kena mokolo na lelo biso bana na yo te wakasangana kati na esika oyo. Yango wana papa tosiliko ya. Tango tosiliko koma min bazali na nzela papa okomisa mwana kati na esika oyo po ete biso banso to wakasangana lelo koyoka oyo yo kopesa epai na biso. Na tango oyo tofungoli mokanda na tata nzambe mokanda na yo. Oyo ekopesaka biso mayele po yo lobi mwana na moto akokola kaka na kwanga te mena liloba ya yo tata nzambe yango wana papa na tango oyo tobengi yo ya nzambe ya molimo nzambe ya mawa ofongola matoi na biso ya molimo ofongola sagesse na biso pe intelligence spirituelle po ete maloba na yo ezwa esika na kati na biso pe esalisa biso na kondima na biso tomitiki na maboko na yo bande bandeli so bande yo na libonde lepesamaki zala sunga biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto batata na bamaman touti kotanga mokanda na tata nzambe tozwi batexte misato tobandi liboso na mibeko biso banso toyebi ntina na mobeko mobeko yango ekopesaka moto bwania mobeko yango ekokolisaka moto mobeko ekopesaka moto sagesse pe intelligence mobeko ezali cadre oyo esekeli te moto akoka kolanda po ete akoka kovivre na kati na mokili ndenge elongobani tokomonaka ke ndako nyonso epai yango ezali kozalaka na mobeko epai mpe tokende kosalaka na basosiete mobeko ezali moto oyo alingi azala employe esengeli atosa mibeko oyo epesami po ete yango ezali cadre oyo ebongisaka le vivre ensemble. Mobeko ezali cadre oyo ekofongolaka mpe ekokangaka lokola porte mpe ezali na cadre na yango soki cadre ezali te porte ekoki kofongola te mpe kokanga me ndenge ezali na bacharniere ezali kofongola ezali kokanga meme fenêtre mpe ezali na cadre na yango ndako tozali na kati tovandi ezali na cadre na yango ezali bien délimité na bamure mosala na tata nzambe mpe ezali na cadre nango oyo tobengi mibeko totangi na kati na Deutéronome po ete yango ezali rappel ya mibeko me na kati na rappel ya mibeko oyo tozali komona liboso likambo ya alliance na mobeko nzambe asalaki alliance na moto tokokota na kati na fondation te po ete tozali na ntango ebele te nzambe asalaki alliance na moto alliance wana yango mpe evanisi ngai na yo na mokolo na lelo po ete batata bamama esengeli na biso koyeba te tata nzambe ntango azali kolobela mibeko nzambe azali koloba directement na moko na kati na biso po ete ayebi tozali bana na ye nzambe azali koutilize pronom personnel je et pour na ngai na yo azali koutilize tu c'est-à-dire alliance relation ezali relation moko direct entre tata nzambe na moko na kati na biso po tozali bana na ye alliance soki tozwi mibeko tolobi mibeko yango ezali mwinda oyo ekotambwisaka biso na kati na mokili ndenge yango ekomami na kati na psaume 119 na verset 105 elobi tes commandements sont la lumière sur mon sentier
mipeko na tata nzambe yango ezali lumière oyo ekotambwisa mwana na tata nzambe esika nyonso ye azali. Mais tata mama lumière ata kutu yango ezali na kati na molili, lumière ekolongolaka ba obstacle te, ekolakisa yo epai lidusu ezali, ekolakisa yo epai nzete ezali, mais ekolongola yango te. Ezali lokolo oza na kati na libanda okamati torche na ye otie, to oza na voiture phare ekolakisa yo, mais mopeko ekoki kolongola nyonso wana te. Intelligence ya yo moto, sagesse ya yo moto, vigilance ya yo moto, moto ekosalaka yo okima biloko nyonso wana epai yango ezali. Mopeko epesameli biso, mais mopeko yango te, mais c'est la mise en application des commandements qui est nécessaire, qui appelle notre vigilance et qui appelle aussi notre obéissance. Et dans Deutéronome, j'aime toujours ces mots qui est essentiel, puisque le Deutéronome c'est lié au présent. Aujourd'hui, mon colombo sous-souté, ma tata, ma maman, l'élo n'a pas de. Mais pourquoi sommes-nous ensemble aujourd'hui? Qui sommes-nous? C'est-à-dire, quelle est notre identité? Quelle est notre appartenance? C'est lui qui ne connaît pas son identité, c'est lui qui ne connaît pas son appartenance, ne peut pas progresser. Un individu, une personne sans appartenance est un être qui s'ignore. Moto oyo identité na été, moto yayebi appartenance na été, azali ko vivre te. Pour azali moto oyo azali ko s'ignorer. Or que biso na mokolo na lelo to bengani awa. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Pour la ligne de Yoko dans la carte de Esika Oyo. Mais batata na ba mama, moto oyo yo ayebi ngai na yo. Moto oyo ayebi te tozali appartenance na ye. Moto oyo apesi biso kombo na ye abengi biso na mokolo na lelo. Moto wana nani? Tata Molimo Mosantu. Biso tozali bana ya tata Molimo Mosantu, papa Simon Kimbangu Kiangani. Ndenge komami na psaume 100. Nous lui appartenons. Tozali pour appartenir na tata Nzambe Yesu Christ tata Molimo Mosantu. Yango lelo oyo na identité oyo biso babengi biso bana ya banganga Nzambe. Est-ce que tozana bososoli ya likamoyo? Est-ce que tozali kopesa yango kilo? Tomituna lelo. Soki totali na kati na lingomba, bana na banganga Nzambe bazali boni. Tomitana kaka biso moko epai tozali. Tokoki kolobaka ntango totelemi na kati na Montreuil, tina libanda kuna, tina libanda totondi. Mais tomitana ndenge nini tozali kosignorer, ndenge nini tozali koperdre identité na biso. Yango wana tata Molimo Mosantu oyo yo ayebi biso, oyo yo apesi biso mibeko, oyo yo abengi biso, alobi na biso bana na ngai koconsidere identité na bino. Yango ezali te lelo oyo yo tosili kosakana esika oyo batata na bamama. Donc likambo liboso foto bituna yo ozali nani nga nazali nani, identité na biso ezali nini, pe nani abengi biso na kati na esika oyo po ete tokoka koya. Yango wana totangi na kati na première épître ya Pierre. Na kati na première épître ya Pierre balobi na biso nini? Pierre azali ko rappeler biso à quel point moko na kati na biso azali précieux. Alors nous sommes une race élue, un peuple
kati na plan de Dieu moto akobotama te ndenge ye alingeli ezali volonté ya Nzambe. Nzambe alingaki ke ngai na yo tobotama na kati na libota oyo tozali oyo ebengami libota ya banganga Nzambe. N'est pas moi na Nzambe qui veut, ezali choix. Nzambe a élire biso, c'est une prédestination, c'est une élection. Tata, maman, toponami, yangwana esengeli na ngai na yo, toyeba identité na biso. Mwana na Nzambe akozalaka ndenge nini? Mwana na Nzambe akotambolaka ndenge nini? Po ete ahonore liboso tata na ye oyo azali nganga Nzambe, mpe ahonore Nzambe oyo yo apesi ye esika wana papa nous tozali basasila. Soki toretenir identité na biso te, jamais tokozala ebele na kati na esika oyo. Yeba ete yo ozali moponami papa alobi biso tozali baponami na ye. Ye aponi biso po ete tozala to pérenniser mosala oyo ya batata batransmettre batata na biso batransmettre na biso biso mpe to transmettre ndenge yango kokomi kokanda na Somme 78 ya Asaph. Yango wana batata na bamama biso nyonso toyeba identité na biso po soki toyebi identité na biso toyebi appartenance na biso tokoyeba valeur na biso. Nous avons une valeur incommensurable. Tozali précieux na liboso ya Nzambe. Ya wana ye apesi biso kombo na ye. Ndenge ya rekomami na Nombre 6 de 22 à 27. Nzambe apesi kombo na ye epai na biso. Po na nini ye aponi biso. Dans sa miséricorde et son amour, po tozala bana na ye. Yangwana tata maman esengeli na ngai na yo to sosola. Esengeli na ngai na yo to sosola. Po ete soki ngai na yo to sosoli te ekozala pasi. Bana na banganga Nzambe bazali banda ebandeli ya mokili. Mais tokozwa exemple mibale oyo yo ekoki kopesa biso mwa mayele moke. Tokoki kota la référence dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, de 12 à 36. 1 Samuel 2, de 12 à 36. Voilà, ils ont devoir à domicile. Donc, il y a un mission pour un dap. So, total, sur 1 Samuel 8, donc, on a un exemple de l'Église-Soir. Pour la ligne dans le coronel, biso tozali na identité ya bana banganga Nzambe tozali kozwa exemple oyo ezali exemple ya Eli na bana na ye mibale Ofne et Finesse na balivre msuka komi Finas. Eli azalaki nganga Nzambe monene pe juge na kati na Israël azalaki na bana na ye mibale Ofne na Finesse. Bango mpe bazalaki banganga Nzambe bazalaki pe ba juge mais ezalaki na bango ezalaki mabe bazalaki kotosa te mobe oyo epesameli biso bazalaki kosala nyonso ezalaki kosepelisa tata Nzambe te. Tata Nzambe asalaki nini? Atindi nganga Nzambe akende koyebisa Eli te makambo pana nde bazali kosala ezali kitoko te. Mais toyeba mpe ke Eli ye azali moto oyo akolisaki na kati na ndako na ye Samuel mwana Elkana na Anne oyo mwana oyo abotamaki na pasi mama alobi soki Nzambe opesi ngai mwana na kopesa ye epai na yo na bomwana na ye azalaki c'est vrai bien avant bapesi ye azalaki kozala kuna ye azalaki kovanda na kati na ndako wana bazalaki komona ezaleli ye bakolo na ye Ofne na Finesse. Ezaleli na bango ekaki tellement mabe kosala même mabe na kati na ndako na Nzambe. Nzambe azwaki sentence na ye ete bana wana mibale bakokufa na tata na bango elongo bakokufa mokolo moko. Bango bazalaki kosala mabe balobi te nde tozali na guerre na
tous la hache. Il y a alliance, tous les mamans qui tiennent à l'Iboso pour nous amener à combattre la hache et à combattre la biseau. Mais Tata Nzambé a dit qu'il y a la volonté, va Philistin, va Botoli, hache, va Koufi. Nous avons le mec qui s'en et pas il y a Eli, Balbinaye, Bananayo, va Koufi. Et ça va dire pas si pour le gâter, mais t'as envoyé que va Botoli, hache de l'alliance, Nélia, Oyaki, à Koufi. Bananaye, va Koufi. Moi, il y a moi, si il y a quoi dans la finesse, il y a un bon type de la Congo. À Koufi, moi, la Tikali, la gloire a quitté Israël. Pour l'année alliance et le roi qui. Papa, maman, les Camerounais alliance. Et les années les Camerounais. Alliance entre la Nzambé, il faut aussi non quitter. Et comme ma sur la carte Yaliwa. Mais ce qui est ok, moi aussi, dans 1 Samuel 8, donc on a dit Samuel a connu la carte de la Eli, n'a Nzambé. À mon avis, les alliés, Yébeta ou à Koli, dans mon salon d'ailleurs, Azaraki peut juge, Azaraki là-bas dans ce soubi-balé. Joël n'a Abidjan, Bazaraki Bananaye. Banani bazali kotambola na ndenge ya mabe koleka batata ba mabota le sikali bana na ngamazambe ba kozalaka bazali kotambola na ndenge ya mabe koleka tata na bango tango akoli alingiati ya bango juge bana remplacer peuple lobité na ezaleli ya bana na yote lokela biso moto mosusu oyo akoki kozala na esika wana tata mama exemple mibale oyo ya pasi bana banganga nzambe basali esengo ya tata nzambe te alors bazali wana mpona koperpetre mpe kotombola nkombo na tata nzambe yango ezalaki vraiment pasi yango wana batata na bamama ntango totali bango bazalaki na sagesse te mais biso esengeli na biso en tant que bana batata bana banganga nzambe tozala na sagesse makasi tozala ntango nyonso pembeni ya tata nzambe po ete ye moto azali kotambwisa biso ye moto azali kopesa biso mayele ekoki na yango batata na bamama ndenge tozali baponami tata nzambe azali koyebisa biso ndenge tokoki kotanga na kati na 2 Chroniques na 29 de 11 à 15. Ezali histoire du roi Ézéchias. Roi Ézéchias a commis mon conduit à 25 ans. Tant qu'il a commis mon conduit, bana na Israël, bazali koto sa les sous tata nzambe te. Ba place non sur nzambe bazali profané. Mais tant qu'il y a yé, na conseil à David ali ya rétablir yango ne abenga ki bana na Israël ba lévite. Abengi bango nde alobi na bango boye. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs. À mon idée, mbeba ezalaki abengi bango asangisi bango ndenge basangi biso na mokolo na lelo bamoni ke biso bana banganga nzambe bakimbangiste tozali négligent. Papa abengi biso na kati na aipeki alobi na biso lelo. Maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui pour être ses serviteurs. Est-ce que Naï Nazali n'a négligence? Est-ce que Yopo Ozali n'a négligence? Tobitala ne te voyez qu'autour de la carte de Sikaoyo. Mais nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié le principal. Il y a un renouvellement, il y a intelligence. Négligence est comme toujours pas si batata la maman. Toute la histoire, il y a humanité, bada et badeli.
totala histoire ya bana na Israël, totala histoire na biso moko na Congo depuis 1491 tina 1921, 430 ans de bana na Israël. Ndenge roi na biso a kwesaki likabona tata nzambe biso pe tokotaki na kati na boloko tina oyei ya tata molimo mosanto ya mwana tata mama tango na moni terme oyo ya négligence oyo tozali na yango oyo ezali ke na kati na esika oyo tozali te moko wana elobi nini négliger c'est omettre de faire quelque chose par manque d'attention et d'intérêt. Omettre de faire quelque chose par manque d'attention et d'intérêt. Ne pas faire attention, laisser de côté, ne pas tenir compte, ne pas accorder suffisamment d'importance. Est-ce que tu dois accorder suffisamment d'importance dans ta vie? Quand on néglige quelqu'un, cela veut dire qu'on ne lui accorde pas autant de temps qu'on le devrait. Négliger, c'est considérer que la chose ou l'être ou la situation n'a pas d'importance. Papa à l'hôpital, tika ete bana amanganza be bazalona po ete mosala ezali wana papa alobi Yesu Kristo atosi tata na ye tata molimo mosanto atosi Yesu Kristo bapapa batosi papa simoki mbango bapapa na ntango oyo na bazali kotosa ebongo ngai na yo banzasila nzete ya likemba ntango ezali kokola et comme ça a marqué ma pembeni, c'est marqué là sont à l'image et nzeto ezali wana bazala kana gumoko est-ce ngai na yo tozali ngi moko na bazambe na biso yango wana batata na mama est-ce que na biso to se ressaisir na moko na leta to bengami poto yeba appartenance na biso poto yeba identité na biso poto yeba pona ni to bengami bana ya banganga nzambe tozali wana pona ko véhiculer ko transmettre les communautés comme centre la kati na mokili mobimba to ko mona bana na biso ba ko bakata ko nyoso soko lo binaye ah toi tu seras pasteur sans effet moi on a mis sans effet pour aller que mon salaire ya passi ah cause la pasteur cause la sel maman manda bima ki mutoza ko zela za ko zokate azozokati na minuit mon salaire na ko salaire ya mote tata maman boponami tango aussi oponami et sécurité ko salaire yango ata olobi sans effet soki nzambe alobaki yango sauf soki oprier na négligence yango wana tata maman tokende mosika te mpona kosilisa esengeli na ngai na yo batata na bamama tolongwa na négligence pour négligence ekomema biso na pasi balobi awa le contraire de négligence c'est se préoccuper donc se préoccuper na likambo ya tata nzambe mpe na esika bapesi biso ezali considérer liloba oyo nzambe apesi ezali s'occuper na mission oyo epesameli biso to prendre soin ya lingomba na biso po ete un trésor est caché dedans tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto amen totelema Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Be
Sans plus tarder, tu reviens à maman coordinatrice. Et Europe pour aller pour attendre un moment dans les circonstances. na kombo ya tata mwana pe tata momo santo nakanisi biso banso toye na esika oyo toyeli likambo oyo ememi biso ndenge tokuti koyoka na mateya papa na biso alobi na ye nyonso tu likambo monene oyo ememi biso ezali kaka liloba
oyo nkolo Yesu Masiya papa ya Lungana Kiangani atikaki epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani pona biso bana ya bakanga Nzambe. Ya solo avant de la historique na mwa introduction nanga nalingaki ete biso banso toyeba papa Dialungana Kiangani na ba dernier jour na ye asilaki kotika liloba asengaki epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani abengaki ye ayebisi ete asengaki ye attention moko particulière pour la biso bana ya bakanga Nzambe. Elingi koloba ete papa Dialungana azalaki na susi na biso makasi ndenge tokotika koyoka na mateya mais biso moko tozali ba négligent ndenge toyoki yango. Mais ye Nzambe akendeki na susi na biso makasi. Yango wana papa Simon Kimbangu Kiangani tango papa Dialungana atiki biso na nzoto papa Simon Kimbangu Kiangani asangisaki bana banganga Nzambe nyonso tu. Wana ezalaki na 2001 bana banganga Nzambe tokomaki kokutana kosolola kobondela koyekola bizaleli ya kitoko nyonso wana Nzambe alingeli yango bolamu mpona biso ndenge bauti koteya biso tout à l'heure. Ya solo tozali na temps mingi te na kotanga tout à l'heure libondeli oyo batata na biso bayaki kosenga bolimbisi mpona biso banso bana ya banganga Nzambe pamba te depuis 2001 basangisaki biso mais ce n'est que en 2019 nde tata Molimo Mosanto ayaki kotiela biso mokonzi bakotisi biso na programme ya nkamba ya Yerusalemi na baprogramme ya misala na baprogramme nyonso oyo bapesi biso kasi nakokende na historique avant natanga libondeli ya bolimbisi mpo toyeba nini oyo Nzambe alingi katikati na biso. Nakotanga nanu historique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'AEPECI est créée en date du 27 septembre 2001, c'est-à-dire après seulement un mois de la prise de fonction du chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani. L'AEPECI est donc la première structure créée par le chef spirituel dès sa prise de fonction. Le but assigné à l'AEPECI, que nous appelons les grandes lignes. L'association des enfants de pasteurs kimbanguistes s'engage à poursuivre le but ci-après. Développer l'esprit d'entraide, des relations fraternelles entre les membres en vue de résoudre leurs problèmes d'ordre spirituel et matériel. Défendre valablement la doctrine de l'Église kimbanguiste en vue de sa pérennisation et de l'expansion. Façonner les enfants des clergés kimbanguistes au respect des 10 commandements de Dieu et des préceptes de l'Église. Participer aux activités de développement de l'Église. Inciter les enfants des clergés à l'apprentissage de l'évangélisation. Venir en aide aux clergés nécessiteux, aux veufs et aux veuves, ainsi qu'aux orphelins des dites clergés. Assurer la formation et la promotion des enfants des clergés dans tous les domaines spirituels et sociaux. Organiser des activités socio-professionnelles
par des cantines, des centres agro-pastoraux, des projets de développement. Au début, l'association ne regroupait que les enfants de pasteurs. C'est en 2006 que le chef spirituel, dans son pouvoir, avait élargi l'adhésion aux enfants d'autres catégories de clergés, entre autres diacres, catéchistes, et en 2019, les enfants des concierges. Mais malgré cet élargissement, le chef spirituel a préféré garder le nom de l'AEPEKI, l'association des enfants des pasteurs kimbanguistes. Nakomba tata mwana pe tata molimo mosanto. Nakanisi tolandi. Moi, histoire, il y a AEPEKI, historique la biso. Là, na la bino, libondeli, oyo, batata na biso, bakoti na biso, bakendeki kolela na tina, ya biso nyonso na bango bango pe bo bayiba na banganga nzambe na biso bana na bango. Oyo ezali mokolo ya liboso, oyo bapesaki biso mokonzi. Okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Papa mokonzi ya bule, nzambe na biso. Biso libota ya bana ya banganga nzambe, toyei liboso na yo, nzambe na biso, kosenga bolimbisi ya mabe manso oyo biso bana ya banganga nzambe, tosala luta ebandeli ya mokili. Kino lelo. Papa nakomonaka makambo mingi oyo tokotangaka na mokanda ya nzambe na tango ya kala oyo bana ya banganga nzambe basalaka epai na yo nzambe. Oyo mokili ya kala ezwaka etumbu oyo Israel ekweyaka na liboso ya banguna oyo ezongisaka mokili nsima na ekeke ya liboso ya mibale ya misato pe oyo ya mine. Nakomonaka etamboli na biso bana ya banganga nzambe na kati ya lingomba na yo tata molimo mosantu ezali kopesa yo pasi mpe mawa. Esengeli na biso toyei kosenga bolimbisi ya mabe na biso mpe ya bandeko na biso bana ya banganga nzambe ya liboso. Na ntango ya Adam mpe Eva, Kaina abomaka ndeko na ye Abel. Na tango ya koko Noa, mwana na ye ya moyindo Kam asekaka bolumbu ya tata na bango Noa. Pe ye alakela maka mabe oyo ezongisaka biso bato bayindo nsima pe tolakamelaka mabe. Bana ya nganga nzambe ya Eli oyo bazalaki kobebisa bisaleli ya nzambe biloko ya tempelo mpe kozwa bana basi ya lingomba na makasi kosala na bango mabe na bisika mosantu kotebisa lisusu makambo oyo bandimi bazalaki kokonzela Yawe. Yango esala ete Israele bakende lisusu na bowumbu epai ya bafilisteya mpe babotolaki bango sanduku ya boyokani mpe biloko ya lokumu ya nzambe oyo ememaka nganga nzambe ya monene Eliya na liwa. Bana ya Isaka, Yakobo na boyokani na mama na ye ayibaka lipamboli ya kulutu na ye Esau oyo biso libota ya bayindo tozonga nsima na mokili mobimba. Nzambe apekisaki ete mwana akoki kotambola na mama to tata na ye te. 1 Chronique 5:1. Absalom mwana ya David atambolaka na basi ya tata na ye. 2 Samuel 16:20-22. Bana ya Samuel bazalaki banganga nzambe pe bango bazalaki kozwa kaniaka tango bazalaki kosambisa bato. 1 Samuel 8:1.
nzoka nde nzambe apekisa kozwa kaniaka. Exode 22:8. Nzambe apekisaka kotambola na ndeko ya mwasi to mobali. Lévitique 18:9. Kasi amanono mwana ya David atambolaki na ndeko na ye ya mwasi Tamar. Mokanda ya Nzambe elobi ete bokonzi epesamaka bonganga eutaka epai ya Nzambe. Baloma 13:1. Kasi Adonia mwana ya David tata na ye nano akufi te ye azalaki kowela kozwa bokonzi na esika ya tata na ye Salomon, tata na ye Salomon. 1 roi 1:5 puis 53. Lisusu Absalom mwana ya David alingaki koboma tata na ye mpona azwa bokonzi. Na ntango na biso ezali komonana biso bana ya nganga Nzambe tosalaka makambo ya mabe mingi koleka makambo ya soni mpe mawa ndakisa kozanga koyokela baboti kozanga kotosa banganga Nzambe mpe lingomba tosilisa lokumu ya baboti mpe lingomba tokoma komela milangwa makaya kokota banzela ya mabe mpe masanga ya mabe oyo yo Nzambe ozali kopekisa kosala bikoko na kati ya baparoise komema bazeni mpe kokota na kati ya paroise na kozanga mabala ya petwa soni mingi Nzambe na biso ezali komonana mpe lisusu na ntina ya elaka oyo Nzambe alakela biso na ntina elaka Nzambe alakela biso na yango biso bana ya banganga Nzambe toye kosenga bolimbisi epai na yo tata molimo mosantu mpo ete olimbisa biso tozali koyokisa baboti na biso soni mpe yo tata molimo mosantu yango tosengi na yo olimbisa biso mpe ozongisa biso na motema. Baboti na biso mpe lisusu bango na bango koyokani ezali te limbisa bango mpe zongisela bango bolingo ya solo mpo kimia ezonga na mabota na biso mpe na lingomba mpo mosala na yo Nzambe ekende liboso mpe lisusu baboti na biso bazala na bozwi mpe bobangi bwa yo Nzambe oyo ezali ebandeli ya mayele yango nde toye kosenga epai na yo tata molimo mosantu mpo ete okoka kolimbisa biso libota ya bana ya banganga Nzambe tosukisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu nakanisi biso nyonso tu tolandi maloba oyo mpona koloba ete lelo ntango tobengami ndenge tata alobi na biso réunion oyo tobengi yango réunion ya conscientisation tozwa conscience biso bana nganga Nzambe na mokumba oyo epesameli biso na bolingo oyo Nzambe alakisi katikati na biso na misala oyo azali kopesa biso kosala malamu tozwa elan ya sika papa alobi bango bazali bayaya na biso biso moko totala biso toye te kasi mama azali elongo na biso parce que ayebi importance ya likambo oyo soki lelo mama azali kotelema liboso na biso azali kopesa biso liteya to papa sinoki mbango kiangani azali koloba na biso lelo tout d'abord bazwaki une bonne éducation na baparent na bango yango ememi bango lelo na mosala oyo ngai na yo mpe lelo toza na besoin ya éducation wana Nzambe tolaka ekota katikati na biso mpo ete tokoka kosala mosala ya tata Nzambe ekende liboso kati na bolingo mibeko mpe misala nasukisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Je pense que l'équipement d'introduction, il y a maman qui a Bisso.
tokotonda yango na kombo ya tata ya mwana Petra Molimo. Na kombo ya tata ya mwana Petra Molimo. Ndenge awuti oyebisa biso thème na biso du jour ezali conscientisation. Je pense na mateya ya papa pasteur Dilubenzi tolandaki na bokebi nyonso. Il a pointé sur la négligence. Tozali batumoko toza un peu na négligence na musala ya batata na biso mama na biso. Pe lisusu mama coordinatrice aye ko tangela biso bolimbisi oyo baboti na biso babimisaka liboso ya mokonzi ya bule baabu mabe na biso bana banganga nzambe na ntango na kala mpe na ntango na sika ezali kosalama yango wana moko na biso ezala interprétation makasi moto na motu ayeba role na biso ezali ndenge nini na ndenge mateya tozwaki yango na sans plus tarder tokota na mission ya mwana ya nganga nzambe ezali nini na kati na lingomba oyo ya tata Molimo centre. Papa Simon Kimba Mokiangani ye bazali mwana nganga nzambe ye bazali nganga nzambe à part titre na ye ya chef spirituel peut-être égal mais c'est tout d'abord premier pasteur ya lingomba Simon Kimbangu ezali ye azali pe tata na ye bazalaki pasteur azali mwana liboso ndenge mama biso toloba tozala mama conseillère tata ne bazalaki pasteur à liboso et ye bazalaka wana bazali pasteur je pense mingi bakoyebaka te azali nganga nzambe batelemisaka ye na paroisse ya Matenja Kibatse azalaka pasteur mingi bakoyebaka yango te aza nganga nzambe na yango tokobenga papa pasteur Edi Mvula Mukelesi ye nde moto akotalisa biso mission na biso ezali nini na kati na lingomba oyo. Papa Simon Kimba Mokiangani azali kozela biso na likambo nini mposa na ye ezali nini yango na sans plus tarder avec tout le respect tokobenga papa pasteur papa Mvula Mukelesi aleka mpo na kotalisa biso mission na biso banganga nzambe ezali ndenge nini. Merci. Merci beaucoup d'être venu dans cette presque invitation de notre coordinatrice. Et nous avons la maman conseillère directe avec nous. Thème Nabiso, exposé Nabiso et Zali, les enfants des clergés Kimanus et leur mission dans l'église Kimanus. D'abord l'introduction. Est-ce que nous connaissons tous que Dieu a le cœur brisé? Est-ce que nous connaissons tout ça? Dieu a le cœur brisé. Son cœur souffre parce que une partie de sa création s'est rebellée. Il s'est rebellé contre lui. Et il est en train de se détruire. C'est pourquoi mon thème est Tata Nzambe et Zoka. Parce que Baba Koma rebelle envers les armées. Ce qui t'a expliqué le Kamwana,
yango ekopesa biso pourquoi Nzambe azali kopona libota moko po ete akoka korepare motema na ye akoka kozwa souffle na ye na yango batata bamama ndenge tozali bana banganga Nzambe. J'ai eu le privilège et à recevoir notre papa d'Indien d'Akultima. À Ibissa Kingaï du Kamomoko, je ne savais même pas parce que j'avais 30 ans. À Ibissa Kingaï, histoire Moko. Tata Moko Azaraki na ferme na ye, Azaraki na Bangombe, Bibule na bilanga ya kafe. Le temps où papa wana kufi atikaki bilanga na ye na bana na ye. Papa atuni ngai soki ferme wana ekufi bakopesa faute na tata oyo akei akufi na ye to na bana oyo batikali na ferme. Nga nalobaki na papa na bana oyo batikali na ferme. C'est là où il va me dire ceci. Tolongoni oyo ezalaki na batata na bino topesi bino bana. Je ne comprenais pas à l'âge de 30 ans. Ce que papa me disait, papa Dengue na continue. Tolongoni oyo ezalaki na batata na bino topesi bino bana. Faire le wana soki ekufi bino bokozala pasi. Je ne savais pas. On a zomona ka papa azobetela ka histoire na tête na ngai na banaki ko comprendre. C'est après que papa atiki biso nde nayaki pour comprendre. Ah, ce que papa nous disait, il faut aussi la lingomba. Il faut tout s'approprier na yango. Il faut tout oublier na yango. Batata ba maman, lelo biso to ngani bana banganga Nzambe. C'est vrai que ndenge na yebisi bino kwa moke na mwa introduction wana na pesi bino ezali po ete to comprendre mama likambo. Pourquoi va créer lisanga oyo ezali église Kimbanisi kaka créé d'elle, une église protestante basali une association des enfants des clergés ou des pasteurs. J'ai assisté à plusieurs réunions en ligne pour les grandes organisations en Suisse. Basali bien organisé. Balobaki bautine la laïe au moins 2000 Bibles. On appelle ça l'Afrique, là-bas, Nzambe. 2000. Ils ont un fonds de 2 milliards de francs suisses. À ça, c'est Sakabana Nzambe. Pour eux, ils ont orphelin. Mais biso, nous avons dans le communisme, nous avons des difficultés. Mais, moi, je fais un effort pour partager avec eux le message de Papa Simon Kimba.
c'est pour les transmettre l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Qui est Papa Simon Kimbangu? Il a d'abord négocié le christianisme au XXe siècle. Alors maintenant, on va découvrir Papa Simon Kimbangu. C'est pourquoi nous avons que l'organisation où ils allaient millénaires ailleurs. Et ils sont sérieux. Ils sont très sérieux. Malgré Bazada Mindele, Batomui, nous Bazada Kati. Bisso, Ndele Papa Pasteur Athé, Bisso, ce qui est en nous, c'est la négligence. Dans la négligence, moi, je fais mon point sur l'ignorance. Ignorance, c'est ça, la Bisso Makas, pour tout comprendre. Tout de suite, nous avons fait ce bilan pourquoi va créer qui association la Bisso pour tout comprendre le but de la. Après, nous avons fait ce bilan. Moi, mission, nous allons dans au bien avant mission, héritage nini bana les enfants des clergés sont uniques par leur contexte. Cela veut dire quoi? Contexte par rapport à leurs attitudes, leur entourage, leurs perspectives. En raison de leur caractère unique, ils ont tendance à ne pas être compris par beaucoup. Pour cette raison, beaucoup d'entre eux ont du mal à développer des liens étroits avec l'Église et une relation avec le travail de leurs parents. Étant donné que les enfants des pasteurs ou clergés comprennent et peuvent facilement s'identifier aux défis les uns les autres, ils trouvent facilement la camaraderie et le soutien entre eux grâce à l'expérience similaire. L'association ALPQ de l'Église kimbanguiste a été créée afin d'aider à relever ces défis. Dans un environnement propice, les enfants des clergés sont un groupe qui peut jouer un rôle important dans le ministère de leurs parents. Au lieu de les laisser s'asseoir en marge du ministère, l'Église devrait leur apporter son soutien afin d'une introduction qui puisse trouver la joie dans le ministère de leurs parents, en concentrant sur Dieu et en embrassant l'Église, malgré le fait de vivre une vie constamment surveillée par l'œil public. C'est-à-dire que nous sommes très surveillés par l'œil de nos entourages, l'œil public, pour bénir moi dans Nzambe. Nous sommes surveillés. Et nous avons des contraintes. Ils allaient contraindre le modèle. Et nous, moi, dans Nzambe, à Osala, et moi, dans Nzambe, à Saliboué. C'est pourquoi on nous apporte cet encadrement actuel et association de Bisso pour que comprendre ministère, il y a pas parents à Bisso et Bissoto s'impliquer. Le terme vient là, c'est l'implication, c'est notre implication.
Alors, la vision, c'est quoi? Avoir les enfants des clergés qui sont spirituellement fermes, qui aiment l'appel au ministère de leurs parents, sont impliqués dans la mission et sont prêts pour continuer la mission de leurs parents. Il y a beau Basseli Nabiso, tous identifiés, tout le monde makaté. D'abord, tous identifiés, tout le monde makaté, pour que, ensemble, nous créons une force. Cette force, c'est quoi? C'est-à-dire, toujours qu'on fait ça, mais forte spirituellement et physiquement dans l'église Nabiso. Au lieu, tous les spectateurs, tous amis pour défier, au moins défier pour jouer notre rôle actif au sein de l'église. C'est pourquoi enseignement pour pas gagner la PCQ Nangai ou le témoignage de la PCQ non les lots. Dans le volet où ils arrivent dans la tata Bino, la PCQ Bino. Il ne parlait pas à moi seul. C'est-à-dire à Balaki Koloba, dans l'ensemble que Batata Biso, Basali Moussala Bango, Bakotika, Biso, Biso Tosa l'effort pour tout continuer au Salawa. Tout à fait, Ezali na Biso de Lewan. Héritage nous tous allons dans quatre émissions, on va accomplir. C'est une bénédiction d'être enfant d'un clergé. C'est-à-dire, aux Alamons et les bénédictions. S'il garde cette bénédiction, n'est qu'il la passe. Voilà notre mission primordiale. Ce n'est pas de cacher cette bénédiction. C'est de garder jalousement cette bénédiction. C'est de transmettre cette bénédiction à nos descendance. C'est-à-dire que si nous allons avoir tout ça, nous avons déjà la mission, automatique, et ils ont cette bénédiction. Mais c'est. Et donc, tout ça, c'est encadrement, moko, il y a malade. Les enfants des clergés grandissent dans des environnements familiaux où leurs parents sont le messager du Christ ou de notre Dieu, Papa Simon Kimba, conduisant les gens vers le royaume céleste. Batata Nabiso, Moussala Nabango, Ezali, on peut savoir enseignement, Nabatu, au Yébi Sabatu, Samoya, Poliso Christo, Samoya Tata au centre, Poète, Batouana, Bakota, na royaume Yanzabé. Alors, c'est pourquoi Bazali conseille à la Bisso pour développer la leadership de la Bisso. Leadership à l'Ibosso, leadership spirituel. C'est-à-dire, moi, dans la Yanzabé, il y a des aliments pour lui. Il y a des aliments pour lui. Moi, il est prudent pour conserver, pour appliquer l'idée dans le principe de l'église Nabiso pour que Bisso peut garder bénédiction au dossier de c'est pourquoi tant Bazoïs Bisso n'a pas
L'histoire, par exemple, il y a Aaron, Batani Bisso, Baneli, ainsi de suite. Mais Aaron, nous avons à ce qui est pour lui. Yo Aaron, na libota na yo, na descendance na yo mobima, ne goûtera ni vrai, ni liqueur, ni accord. C'est-à-dire, nous allons appliquer ça qui va mettre la masanga té. Pour le mini, bazali libota, bakusala musala tata nzambe. Libota ya ro. Bakusala musala musala tata nzambe, nzambe apesi bango mobeko. C'est pourquoi tant l'aro a koufi, batie mwana na ye, nesika ya ro. Biso pe tozali ndenge wana liboso ezali mibeko tant tozokoaplike ndenge batei biso nous allons remplir notre mission parce que nous avons une bénédiction qui est tout à fait permanente avec nous, mais nous devons les conserver. Nous devons conserver cette bénédiction. La bénédiction, ils allaient aider, et ils allaient de mon côté. Yangoana, il kaoulé les Tomozana en haut, et ils allaient d'abord, nous avons expliqué nos défi d'être un enfant de clergé. Parce que mini besoin de là, par rapport, il y a des défis, c'est-à-dire par rapport, il y a des difficultés à parler dans le biseau. Oui, nous avons un pasteur, nous allons qui n'a qu'à la paroisse, nous avons une communication, ainsi de suite. Où il y a la passe, mais aussi de prier pour arriver que tout comme vous avez un niveau il y a des études, on s'est démené personnellement pour aider tout comme vous joie, bon pour tout avec nos parents, tantôt dans le salon à jardin, tantôt dans le salon à mais beaucoup ont trouvé toutes ces difficultés, ils n'ont pas pu supporter. Bakima Lumumba, Bakima Moussala Batata Namaro, vit vis-à-vis de ces défis-là. Donc, leur vie tourne autour de l'église, et lorsque l'église tremble, la vie de la maison semble aussi trembler. Voilà des filles à l'Ibosso. C'est-à-dire, si vous avez des besoins de Linda, Bana Batata Pasteur, Bana Bado, Bana Wake, Bana Sel, Bazalite Mona passe, Bazalite trembler. Des filles à l'Ibosso. Passe, la montée, Balongoli Tata la Bisso. Pourquoi qui est l'Imanda? Toi, la salle imitation. Yamoana. Dieu nous écoute plus que le fidèle. Ce qui nous a dit, na makamunyo, ce que nous a dit, Dieu vous écoutera. Biso nous allons proche, Nanzabe, parce que Bakoko na biso, Batata na biso, Bakoko passe, na Moussala, Yatata Nzabe, Dieu nous écoute. Parce que nous sommes bénis. Alors, nous sommes la mission Esaïe, notre implication au sein de l'Église. Nous devons nous impliquer. Il ne faut pas être observateur, ni conservateur, mais il faut être actif et actif au sein de l'Église. À ce moment-là, vous participez en tout et pour tout
nde bénédiction wana ezali conservé. Mais soki tozali activité implication na biso ezali te alika mwana eza boyi na boyi. Non, c'est comme nazokozongela lisusu message papa dengeli apesaki biso bozali bana ya mapamboli bino bana bana na nzambe makambo nyonso oyo batata na bino bamonelaki pasi lifuti eza na bino. C'est-à-dire tout ce que nos parents, nos aïeux ont souffert na mosala oyo na nzambe lifuti eza biso. Biso mpe soki tosouffrir lifuti ezali na bana na biso. C'est pourquoi nous devons porter la main forte pour reconstruire l'église. Papa de là, faire le soki ekufi, c'est que bino bana bosili malamu te ferme wana. Limwewa bisika nyonso soki ebebi ezali biso bana bana nzambe. Donc notre mission est une mission d'abord spirituelle au sein de cette église et nous devons nous impliquer. Nous devons faire tout pour que cette église puisse aller de l'avant, puisse se développer. Il y a une quatre associations de nos amis. Il faut d'abord que ça en amour, l'hospitalité. Soki biso bana banga nzambe tozali na bolingo makasi balini bakobanga biso alisala nini wana bazali na bolingo makasi yango batata bamama rien que ndenge tozala na esengo ya kobengama mwana nzambe mwana na nzambe mpo tozali na bénédiction. Pour nous soutenir ça, Papa Simon Kimba Kianani, à l'objet de la mission, particulièrement, oui, mission de nous allons dans cette difficulté, des défis, voilà, et on le voit, mon combat de Sinaï, les années passent. Mais quand il donne ses conseils, à l'objet du poisson, et c'est le Rosala de Bino Bana Bana Nzambe. Makamon que je vous ai la nom pour être Nzambe, assez plus service, les Posso Bana Bana Nzambe. Ce qui n'a que, na relation dans l'association Bana Nzambe, il y avait l'église protestante, ça c'est moi, c'est mes relations personnelles. Parce que dans il y a les docteurs, il y a beaucoup de gens. On a des échanges tout à fait pour construire nos connaissances, soit publiques, soit nos connaissances sociales, ainsi de suite. Mais comment ils ont vraiment la solidarité par rapport à nous? Bon, on va dire la solidarité, la casse. Si on va dire moi, je suis la difficulté. Ils sont tous là-bas. Bazali, Rémi, Nani, Nani. Et puis, ils se développent plus. Moi, je suis moi, je vais te proposer de toi. Tu fais quoi? Envoie-nous notre CV. Pense à la Moussala, aujourd'hui, au Moussala bien. Mais ce n'est pas ça qui nous pousse à faire. Moi, je l'ai écouté, Nazo Yoka Bango, pour la solidarité de Bango et Zanigeni. Par le Bango, je exemple à Malabo, à Baninga, et Zanipé Malabo. Construisons notre solidarité. Voilà des en haut et qu'on peut s'appuyer au casse
Yaoké de Liboso, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Congo, Tata et Tata Innocente, toujours dans l'album, on a vu du 17h25. Tolandi, Papa Pasteur Naboké Bignon, sort sur la mission dédiée à la Nzambe. Tokoton de Yango, Nakowa Tata, Yamwana, Petra Innocent. Pour le résumé, mission à moi dans Nzambe, tout d'abord, il faut s'identifier. Pour s'identifier dans la matière, il faut qu'on mette la kissa. Il faut qu'on y ait un rôle dans les alliés. Pour s'identifier, il faut savoir s'identifier et il faut comprendre pourquoi aux alliés moi s'identifier et connaître le pourquoi. Et pourquoi Kakayo va pour nous avoir un grand, parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a Moana, conscience, deuxième chose de la conscience qu'aux alliés moi la conscience, c'est ce qui donne tout. La conscience, c'est ce qui révèle tout. La conscience qui pousse, que pousser Yoko Sala, rôle y a moi Nganazambe. Mais si on a la conscience, aux Akaka Kende, au Koye Bate, ma rôle na yo, les alinini. Car maman, tata, à moi qui passe, pour la Moussala Oyo. Mais yo, moi, Nganazambe, rôle na yo, les alinini. Est-ce qu'on s'identifie réellement que aux aliments Nganazambe ou pas? Nayango, il faut qu'on dise ma paix, Oyo, ma coordinatrice, paix na mukada Nzambe. Parce que, tata na biso ya kala, bandeko na biso, c'est là qui ma paix koleka. Il y a un tata Nzambe, c'est dans mon Congo. Mais dans Oyo, il y a 4e génération, Ezali Ekeke, il y a Moli mon centre. Ezali Ekeke, il y a Papa Simon qui mambo. Yamwana atomboli biso bana Nganzambe ete mwana Nganzambe sika tozali toyeba rôle na biso tina biso ni dans Nganzambe et tokopesa bango maboko ndenge nini na yango tozala mapamboli ndenge papa so biso tozala bénédiction moko permanente oyo eza na mwana Nganzambe moko parce que tata to mama na yo amona qui passe. Yo mwana Nganzambe esengeli ozala mapamboli koleka na ndemba pasteur apesi biso l'ICC ya ferme mais ceux qui ferme wana ezali pour aller tout droit au but tozala église Kimbangisi tozala baparoisse et pas une paroisse ezala na ketiketi yo mwana Nganzambe rôle ezali nini ozala paroisse ya Montreuil ozala paroisse ya Blamine ozala paroisse partout mais rôle ya mwana Nganzambe ezali nini okotika kaka paroisse ekufa au lieu que nous tonga approcher responsable de la paroisse oza mwana Nganzambe pour cela pembeni il y a responsable ya mouvement na yo il y a chorale na yo il y a paroisse tala biso bakote ya biso boye o exploiter rôle na yo mwana Nganzambe s'identifier dans rôle na yo c'est l'une des missions que tu osala nango na bénédiction wana ezali héritage ndenge ayoka biso héritage wana epesami na bana nyonso te toyokola na église Kimbangisi papa Diange parce que baza na nyongo bamusicien pourquoi pour l'interrogation nana yebi nyongo wana mutu moko te akokodéveloppe yango ezali mabombami ya batata na biso na bamusicien alors maintenant siko soki bango baza na nyongo bamusicien et nyongo nini ezala mpona batata na biso oyo bapesa bango maboko basali na bango elongo baza na nyongo te j'espère quelque part nyongo ezali parce que batata na biso banyokwami il y a la pauvreté aussi na kati ya pauvreté baleli na Nganzambe batiki kolanda ndako ya Nzambe parce que c'est la pauvreté tant pauvreté ezali tata kobima tonga zonga pokwa eloko akolia ezali te moye bana bakende kelasi ezali te bana bazose décourager ezali nyongo te je pense quelque part il y a un peu il y a biso maintenant balini pour récupérer biso de façon que nyongo wana biso quand même bénéficier en quelque sorte aujourd'hui là na mosusu eloko ezangi na biso esengi na biso ndenge bayoki na biso na biso batata na biso rôle na bango ezalaki ya koteya butu moi ya koteya butu moi mpo milimo nyonso oyo
ezali ka botingama papa na biso papa na biso rotina bango po bateya pona ko récupérer les âmes perdues mais biso bana nzambe toteya to ko récupérer ka milimo zo koteya na biso bana nzambe mission ezali nini si batanso bateya ki biso to sala nini somi ko inana ko bunana ezali ba abi oyo baso kopekisa biso na ekeke oyo yani poto bénéficier héritage na biso oyo papa Simon Kimba Mukangani azali ko batela poko kolengela pona biso na yango il faut tokanga na mabondeli tozala na mabondeli makasi tanto na mabondeli makasi et socle na biso base na biso ezali mibeko tozala makasi na mibeko tanto na makasi na mibeko tozala makasi na mabondeli nde tozala contact permanent et processus de Nzambe ya mwana vraiment mission oyo tozala na biso na Nzambe et accomplir ko le boye tozala solidaire tozala bolingo na association na lisanga na biso toyebana pour de façon que soki tobi ke mwana Nzambe moko aza na passe totala paroisse na yete totala yete mais tokende ko assister ye ezali hospitalité tozala yango bana banganga Nzambe tolakisa na association na biso ete tozali solo bana banganga Nzambe batata wana biso bamonaki mpasi na likambo tozala yango lelo mpo ekoti mbuma biso mpe efie tokotela yango mbuma na kati ya mibeko bolingo misala na kongo tama molimo santo amen na yango tokopesa makambo moke na baintervenant soki bazala baparticipe biso to bana banganga Nzambe apesaka elembo na mutu moko Nzambe mpe apesaka bwanya na mwana moko yango tokosenga oyo azala motuna esika moni eza makokoso akoki kopesa motuna bapapa pasteur papa d'université magaza na nsima kuna akoki mpe korepo aza mpe mwana nganga Nzambe e mama tolisa azali wana soki motuna ezali esika moko omoni ezali mwa kokoso comprendre te okopesa motuna bapapa pasteur bakopesa eyano mama diaconesse coordinatrice mpe akopesa eyano topesi 10 minutes de façon que tofourni débat na baparticipant nyonso awa na kati na sala okombo tata mwana mpe tata molimo santo amen na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo ya solo nga franchement naza na motuna te mais c'est juste que entre nous parce que tobengani biso nyonso tobana ya bakanga ya Nzambe lelo ezali première listanga oyo tukosala uta banda lisanga oyo ekréama maintenant il faut interpeller entre biso nyonso surtout na conscientisation oyo mama coordinatrice na likaniso azwaki mpona kosalisa réunion mokolo ya lelo na solidarité wana biso moko toyeba toyoki ndenge bati kote ya biso awa bana nganga Nzambe na ntango ya kala bana ya Eli basalaka mabe koleka toyoki bolimbisi oyo batata na biso na bana banganga Nzambe mosusu basengaka na 2001 kasi na ntango na biso mpe oyo makambo nyonso tozali kocontinue mais tozwa conscience ete ke totika tokota na spiritualité ya makasi po ete toka kolonga likambo oyo comme ça mabe ekende tosala se malamu e toyeba kolanda bainstruction ya pasteur na biso numéro 1 ndenge papa modérateur tikoloba yango wa papa Simon Kimba Mukangani oyo azali kote ya biso moko na moko na kombo tata mwana mpe molimo santo amen mwinda na biso ndenge bakoteyaka biso totya mwinda na biso liboso ya mesa totya ngo na se ya mesa te biso balabanga Nzambe parce que toza na grand frère kombo na ye Simon Kimba Mukangani Nzambe molimo santo et soki grand frère tozana grand frère modele wana ifo tosepela te tokozala na wa te biso balabanga Nzambe mama molu mpe azali toza na séromi aza na biso pembeni awa me tokoyebaka ye te azali présente na korapele bino eloko moko 2004 na Manzasanga papa Simon Kimba Mukangani alobaka eloko moko aposaka mituna alobaki boye aposaka boye na 2021 banani bazalaka awa na Manzasanga parce que biso bakima tozali événementiel fanatisme de biso nini
Papa Simon Kimbango est pour maman a posé la question 3 fois. Azongeli, le oyo, bozo comme la banane. Papa Simon Kimbango na maman Marie Moulou Diaminda a posé la question 3 fois. Alors il ezali azarté. Naïté, malheureusement papa Simon Kimbango na Banzasana. Pour que notre objectif est s'aboutir et que la manam et que le Cameroun et ça nous pour la lelo et ça la paix régulier parce que moi comme il est qui et si tous au moins la naté tous sérénité pour tous cinq semaines ici et vous avez un peu difficile n'abisso pour que tout pour atteindre l'objectif n'abisso y a pas d'arrêt donc ce qui serait mieux au moins une fois par mois de se réunir pour tout mécapo comme ça on met surtout mécapo tout tient en place pour ça ça m'a canisi na biso ndenge pe tolobi ndenge papa pesi likanisi par rapport ya isangana ko sangana ya bana kama nzambe o ya protestant ndenge pesi likanisi on peut en se réunissant souvent tokoki pe ko développer ba makanisi na biso pour que biso pe de notre côté à nous tout évoluer dans tous les sens du terme spirituellement et matériellement aussi donc ezala là au mon cas une fois sur 10 ans mais ils allaient tout le temps, souvent, et qu'ils allaient mal à mon pour que tout évolue. Dans ce qui n'a pas de les robots, les Camerounais surtout, ils allaient na évangélie. Moussala oyo, ils allaient moussala moko, il y a pas si ils allaient mon aîné. On a dit son bien surtout. Moussala y a un zambé. Aux en a raison na yo, Namboka, bana na nzambe bakuta na chaque lundi na centre d'accueil. On a partagé ma communauté sur tout ça, les deux débat, j'étais tellement très emballé. La prédication, il y a papa Diloubendi et la négligence m'a sonné tellement. Namato Nagai et Naganisi, ils sont motomoni, dès que ça va kiloter dans ma communauté. Yawana. Na remercier na bino ba eko bino boye lelo pamba te bopesi valeur katikati na likambo oyo malembe tokokoma ndenge tokuti kotanga bid asigné ya aideki ezali ete po tosalaka baforum na maimance oyo totali bagrande ligne na biso moke ndenge papa oti koloba tomesana totonga bolingo bato babanga biso bakoka kutukolukela biso likambo te ndenge papa kutukolola biso tout à l'heure awa donc nyonso wana ezali na programme ya kosalema yango wana bomoni ete lelo nde tozali awa na remercie encore une fois de plus bapapa paster ndenge baye ndenge nasololaki na bango tozala elongo pamba te papa Simon Kimbangu ye moko alobaki sans bapapa pasteur tokoka te implication na bango fo ezala makasi na kati na likambo oyo ntango bango bakoloba epai na biso bana na kati na ndako ya nzambe malamu ete tokoka koyokaka mpo ete torépondre na bainvitation oyo c'est vrai que ndenge papa alobi na baassemblée mosusu so tolobi topesa bakombo te so balobi ensemblée mais okoyoka bato na lombango ndenge bakokende ndenge bakotonda parce que c'est des sika oyo tokozwaka mayele pe tokokabolaka mayele mais pas na biso ya solo ndenge papa alobi négligence eza makasi eza mpenza makasi yango wana tokotala ndenge nini oyo tokoki kobongisa likambo yango mpo ete biso mpe tokutanaka au moins une fois par mois tokabolaka maye oyo tozali na yango pamba te biso lelo so bapesi biso programme toya nga naza na répétition nga naza na boye nga nakebali boye mais likambo yango banani bakosala yango likambo ezali ya biso sino te mama ozali tout à fait na raison et puis eza na programme tata nzambe asalisa biso totikala na toyima ngongi te toyokaka so babengi biso toyaka pamba te ndenge papa alobi eza vraimen nde toloba na lingala bale eza na camp na biso mpo toza déjà beni banda ebandeli malamu ete tokoka kotambola ndenge oyo nzambe azali kosenga biso mwa moke nalaki nango ya kobakisa yango wana na komba tata mwana mpe tata molimo mosantu nazo compléter maman coordinatrice
c'est-à-dire le début a été difficile, mais si on s'y met, on s'implique, tout deviendra facile. Donc on a une éminence grise au sein de l'Union pour la sensibilisation, large sensibilisation, pour que l'ensemble, avant les autres qui une étape de conscientisation, mais ma capacité est appelée au mais comme ils allaient une prise de contact entre coordinatrices, nous avons organisé une première assemblée, donc l'organisme où nous avons accompagné ce biseau, où nous avons un moment pour aider à fortifier les sous davantage. Mais, maman, je pense que pertinence, il y a chaque mois, au lieu de chaque semaine, donc à lundi, total pertinence il y a chaque mois, tout à cas, c'est très important. Mais il faut une large sensibilisation pour la l'éminence grise, pour identifier vraiment dans l'Anzabé, pour aller dans chaque paroisse, pour que, là, il a proposé qui coordinateur général Makabouébélé, on a vu ça, même par carte et compliment, parce que papa a approuvé, Makabouébélé et compliment. Mais ce qu'on a capté, on a identifié, on a fait son carte, il y a moi dans l'Anzabé, Makabouébélé a été tout. Carte de Wana, on a le privilège de Makabouébélé, ce qu'on a dit, carte de Wana. Donc, on va faire en sorte que la personne qui soit honneur, et si quand on doit regarder, on a à l'honneur, et on a le moins à l'entendre. J'espère que vous avez un mot pour que vous passiez. Je rappelle sa papa, pasteur Jean-Marie B. Azak à Gorobad. À Gorobad Sate. Na kombo ya tata mwana pe tata Mwalimu Mosanto na bandike maemanso oyo ezalaki na poso ya koloba elobami mokanda na Nzambe elobi mwana mayele akopesaka esengo na baboti na ye mwana ya zoba akopesaka pasi lelo yo ngai na yo tata Mwalimu Mosanto akanisi biso, abeli biso, toye ko répondre na appel na ye. Mais ndenge révérend vous la biango, ezali kambo ya implication. De la qualité de l'implication dépend aussi la qualité de la réussite. Implication ezalaka ya biso moko boyete. Biso peut être sensibiliser, parce que le mot est à la conscientisation et la sensibilisation dans une implication active. Ce qui biso nyonso to pays ko sensibiliser. To komona ke na réunion ya mibale to kozala wa to kozala ebele. Mais ce qui biso mo to zui amo à la légère et kozala na biso passe. Mais to kozala que donc, le texte il y a des chroniques, Ézéchias, à la base qui peut avoir qui manqué. Tant qu'il y a un monité, les Kabolakatan Zambé, Tanzanie, et combien ils ont la place à Bengi Banabanganga Zambé. Total Mayango, 2 chroniques 29, à partir de 11 à 15, au moment la fils 2. Moi naboye fils 2, moi naboye fils, c'est-à-dire biso oyo bana ya banganga Nzambe. Oyo bakomaki na ndenge ya mabe bazali, pe oyo bakomaki na ndenge ya kitoko. Ya wana biso pe batata ba maman, tozwa tozala partie prenante na likambo ya tata Nzambe. Po eto totanga bana mokolo wana. Soki totali yango tomona etanga makamiki te, mais bango pe bakomama. Est-ce que ngai na yo pe tokokomama?
Voilà, vous voyez comment c'est la conscientisation pour être l'implication d'un biseau active et vraiment pertinente. Voilà, vous voyez comment c'est ça pour la valider les Camerounais biseau et les merci beaucoup. C'est vrai, vous allez comme appel au Botuko Bengabiso. Mais la première gardienne dans les Camerounais, ils allaient venir au pasteur responsable pour côté le Makaliboso. Ceux qui route dans la carte, il y a culte dans Biso. Vous allez sensibiliser Biso, vous allez motiver Biso. Je pense que prochainement, quand on va réunion à Boye, tu vas aller dans nombre où tu vas aller. Pour ceux qui sont dans le groupe, tu vas aller. Par exemple, dans le groupe où papa te a créé. Par exemple, dans le qui s'est apparu à Saint-Ouen. Sans côté où la quoticité, mais nous allons au moins 115 personnes dans le groupe. Il y a des gens qui sont Saint-Ouen. Mais il y a des gens qui sont mais la première gardien, ils allaient bino passer dans le responsable, si vous mettez la mombe dans le bosso et que vous allez la voter dans la yassima. Nous avons merci beaucoup pour la participation de nous. Nayango pour la réunion pour ma dite, je pense que tout ce qui n'a consultation n'a pas pasteur à biso, n'a pas comprendre de conscience na biso et rappeler biso, tout s'identifier pour tout ça là, nous ça là na biso, il y a pas de banane. Maman connaît mal au balambo canal. Comme tata moi na paix tata mon santo avant de voter sa maman pour ça moi conclusion bouquet la journée la mission à Delo na ici que biso banso toyoki quand même liloba autre que denango na katikati na mitema na biso. Je pense que et pour interpeller moko na moko mokumba monene oyo biso bana banganga nzambe et pesa meli biso. Pe na likambo nyonso tout ekosengaka kaka volonté ekosengaka pe information parce que soki oyebi pe ntina likambo yango te mwa yokoka kosalela yango ezali te ndenge papa dilubenzi akuti koloba epai biso tokokende tosensibilize bandeko na biso ya solo lelo ezali une première ndenge tokolobaka lere nyonso tout. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Mais deux fois, on a besoin de la quantité. Pour être vraiment coquet de poso. Yangoana, il y a solo et ça dit le cola. T'as les belés de tozali, surtout t'as na pesi kamwa recensement il y a banabanganzambe, à Wakaka na région parisienne, dès que tu me dis Bengama. Tozali au moins 350. Ce total de l'eau sur 350, une trentaine peut-être d'être se présenter. Merci beaucoup déjà. Donc on a l'eau, toyebiete, malembe malembe, tokokoma. Moi mon kebo na la na wa baksa na moko na l'eau, na komba tata moi na pe tata molo mo centre. Amen. Bana banganga nzambe oye. Moi, je suis là pour quelqu'un qui papa, c'est moi qui m'a en 2019 à Yésa qui est pas dans Nzambe, ton fouta. Dans la situation qui est le Zalaki, tous au moins, pas dans la mission à l'élo, et il y a un guinda. Mais papa te va l'obi, nandi papa pasteur à Yési Biso, lettre aux obacats, la Biso, tous à la Nayango. Ndenge papa Simon le na biso mutunyo surtout à s'enrôler. Est-ce que ça dit qu'à pour voter comme ni na moza boya identification. Les lots de côté ya biso yango. Yango na biso pe les lots malamu été ndenge ba biso to s'identifier
toza makasi na makambo nyonso to tozali lelo na mama na biso ndenge toyoki azali mama pasteur mama na biso yaya na biso baleki ya tata nzambe oye baleki ya mama mwilu oye baleki ya tata nzambe oye baleki ya mama mwilu oye bana banganga nzambe oye ya solo ezali esengo boyebi biso toselela mingi tant tokomonaka mama na biso mama mwini tozalaka na esengo mama motema oyo ezalaka na mama oyo na place oyo ya mitiaka ngasi nayoka mikolo mosusu bana yano ngai mwini ata kuda balobi nanga nakende kofanda nanga na nsima faki ekochange ngai te totala bolingo oyo azalaka nango katikati na biso komikitisa oyo azalaka na yango lelo aye awa tonke ndeko na biso yaya na biso mpo ayebi ete likambo ezali ya biso lobilobi ya biso tokotonga bolingo na biso makasi tobandi kokangana lelo toke kotala yaya na biso eosala zuwa te mais ozala mpe zuwa moko ya pamba kaka pamba te nde papa paster alobi na biso tozali deja beni bande mama mwilo ye mama mwilo ye mama mwilo oye soutien de l'église femme internationale ya wana sans plus tarder tokosenga na mama na biso atelema biso bana na ye baleki na ye kopesa ye ngote mama mwilu yalake yala munza ya vimba yalake yala munza ya vimba yalake yala simo yala yo yalake yala munza ya vimba yalake yala simo yala yo yalake yala munza ya vimba mama oye oye bayete lelo baswi bamoni mama bayoki lelo yango toyaka mingi na yango tokongisa mitema mpe maboko na biso mpo topesa mbote ya lokumu na mama na biso na yaya na biso na nkoma misato ya bule na nkombo ya tata ya mwana mpe molimo moka tosengi lilobe epai ya mama papa tobonde na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo papa nini toloba na mokolo ya lelo osangisi biso bana banganga nzambe kati na esika oyo na paroisse ya Montreuil papa toyaki na basani ya pamba toyoki mateyi papa pasteur alesi biso nyonso eleki ya nzambe na ngai bino bozali mpo bisika nyonso tozali na ntango tosali kode na biso bino basantu bovandi kati na biso topesi merci mingi bopesa biso kaka makasi mpo tosalela bino na solo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo bana banganga nzambe oye bana banganga nzambe oye bana banganga nzambe oye ya solo mobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele batata na bamama mokolo mwa lelo nzambe mpe kaka alingaki na me retrouve awa
katina bino. Kamwa bouleversement moke salamaki na programme na ngai yango nde bomoni ngai na ye. Toyoki matei papa pasteur asili kolesa biso et discours pe ya mama coordinatrice toyoki. Papa pasteur alobi et toyoki nyonso elobami kati na sikoyo na intervenant tolandi. Papa Moté a tei biso a tiré accent sur la négligence. Il y a solo, ce n'est qu'un début, pas battre ton spécialité. Mingi kati na biso toza na ba groupe na biso respectif na ba paroisse. Oye ezali ete topesaka importance mingi. Mais je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nzambe a moni te tika na tombola ba na ya banganga Nzambe. Je crois papa Théo a développé muke na ndenge ba parents na biso ba mi pesaki na musala. Bango ba mi pesaki vraiment tozalaki komona na bandaku ya ba papa to ba maman pasteur to ba selo ainsi de suite. Mama tang mususu akozwa kutu temps ya kolamba te to ya kosala misala ndaku te ake kosala misala tata Nzambe. Bango bapesaki importance makasi. Ba préféra qui va pesa d'abord importance na Nzambe que na bandako ya bango. Ce n'est pas que bazaki on négligé bandako na bango, mais ba yebaki grandeur ya charge oyo bazalaki na yango. Ya solo mokolo musu na lobelaka ngo pe na ndako Nzambe na tango mama Moteyi azali koteya ou papa Moteyi toujours nganga Nzambe tango azali koteya ba mususu bazali koyima mais ya za koteya biso mais bana na ye comportement na bango bazali kolanda bango makambo mingi et na yebaki pe ba maman mingi ba pasteur moko mona za peut-être na 6 enfants moko kaka landaka maman les 5 autres enfants bazalaki kosala oyo elingi bango ezalaki kosala bango pasi mais ndenge tokolobaka chaque chose en son temps. Biso lelo tobengami bana banganga Nzambe biso nde to corriger ba erreur oyo bandeko na biso basalaka na bandi mama na biso mama coordinatrice atangeli biso prière to bolimbisi oyo esengamaka mpo na biso. Biso lelo bapesi biso mokumba yango, mokumba ngo ezali ya pasi, mais lokola tondimi yango malamu tomema yango ntina suka, pamba te Nzambe akokosaka te. Lifuti ezali tomoni ete tozomona pasi mingi tokoloba biso penza mama penza a négligeaka biso. C'est pas une négligence, bango ezalaki négligence te, au contraire biso nde bato tozali ko négliger likambo tata Nzambe, tozozwa yango vraiment sérieux te, surtout oyo etali bana banganga Nzambe ndenge nalobi toza na bagroupe na biso déjà oyo toévoluaka naza na dirigeant GTK, Faki, Koreki, ainsi de suite. Alors groupe oyo eye ya solo ndenge nalobi eza début tozomona yango kaka soki ndenge nini nako préféré napesa importance na groupe nanga oyo nako évoluaka, mais oyo pe eza na importance makasi peut-être koleka.
Il y a solo se réunir, ndenge na yoki na Kinshasa, ils se réunissent une fois par semaine. Maman Florence Basengi, Potokutanaka. C'est vrai que la réalité est une qualité. Mais madame, tout ça est fort parce qu'il n'y a pas deux églises, mais il n'y a qu'une seule église. Bangokuna basala kapé fort na ndenge na bangokuna na mboka. Bon, tous les lundis c'est difficile parce que la plupart d'entre nous travaillent. Mais bisokuna mingi, ataku tumutango pasala ka des fois. Oyoka mamata na ke musala na kozwata boni na préféré na ya kosala la tata nzambe. Mais biso ba réalité eza mususu par rapport ya mboka na biso. Ya mwana likambo oyo vraiment tozwango au sérieux. Na lingaki na poser question, est-ce que si basala recensement ya koyeba menacé na zwa ki réponse. Plus de 350 ou 350 personnes. Mais essaye belé, mais tous allez combien? J'espère que ce n'est qu'un début. Prochainement, sensibiliser, participer. Parce que ce qui est Kamboyo et Bimi Lelo et Zanatina. Nous n'avons pas comment on a musika. Biso to mona kana biso musika te. Yango basengi biso ete to sanganaka po ete to mema mikumba ya batata na biso. Ngana ndimaka un jour que ngai na banotel m'appelle na centre na lobito qui mbatse que vraiment je ne m'imaginais pas. Mais lelo et salamité et salamité. Grâce à Nani. Et la bonne éducation. Moussala batata et kena bana. Yamone et salemi. Mais nata mwana tozo mwana ngoka soki ndenge nini. Batata bayoki pasi. Ba mama na biso bayoki pasi. Ta ya kolambe zate. Na tikeli bino bilo. Na ke centre. Na ke lutende. Na ke kamba. Ba moni pasi ba parents na biso. Ata pona wana to kanisa bango ke musalo bango batikeli biso to komisa yango tina suka bana banganga nzambe oye to banga na biso te nzamba kolonga kana yekaka likambo esalemi na tina na tango koya tokokamwa biso moko tokokoma ebele parce que tozali mais ndenge na lobi conscience nano penza ezu esika na yango te. Mais je crois qu'avec le temps, nous avons ça, les amis, tous à la paix, ma casse na ma bonne délit. Pour être tout longue et tomba. Oh yo, yemokatambo sabiso parce que slogan abiso, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et ça, vous été, hein? Yangwana biso to zana bobangi nzambe makasi. Ndenge batata na biso na mama na biso babangaka. Ba pesa ki nzambe valeur, ba tiake les sika. Ils se sont sacrifiés pour nous. Prochainement, j'espère que chez nous sur la vide, Papa Maxime Alobi. Donc on continue à sensibiliser pour que les micro na liboso na banda kwa nzambe to lobela kalikambo yango to pesa yango valeur na yango to tiango esika na yango po ete to sepelisa nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tokotonda maloba ya mama asiki kopesa biso mokolo lelo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana. Ngai abino papa Maxime Zoradio, catéchiste na kata paroisse Saint-Ouen. Ya solo lelo itakili yanga miwe benga maki kati na biso. Eke biso bana nyosto ya banganga nzambe te to akomata. Ezalaki but ya thème ya lelo ezalaki pona conscientisation ya biso bana nganga nzambe. Tuka koyeba mission na biso eloko nini esengeli biso tuka kosala na mokolo
ndenge toyebi ete tozali bana nganga ya Nzambe. Ya solo be pression na ngai liboso ete toyoki ya mingi oyo ba papa pasteur na biso na mama coordinatrice basi ko pesa kati na biso. Biso toyeba ete tozali bana ya banganga ya Nzambe. Mosala oyo batata na biso na ba mama na biso basali. Biso to ko komema to pesa bango susu maboko po ete to ko kene ntina suka. Ya solo tozala lokola tene basi kote ya biso te bana ya ba eline bazala na tango ya kala. Eke batata na bango bazaki banganga Nzambe ya solo kasi bana basaki makambo ya mabe koleka. Lelo chance epesemli biso bana banganga Nzambe ete to ko changer. Mosala oyo batata na biso basana ba mama na biso to ko komema kino na suka kento na mabondeli eto e batina nini mission bati biso na kati ya mokeli. Pamba te li foti e pa tata Nzambe ekozalaka. Tango ekoki biso bana banganga Nzambe to telema poto zwa continuité ya mosala o batata na biso basila ekotikela biso yango na lelo ndenge tolobaka likamba Nzambe biso toza bana molimo mo centre inspiration eyaki na kati na moko na biso pote akoka kosangisa biso na mokoma lelo pour que to yeba importance oyo ya tina likambo oyo to yeba valeur ya likambo oyo mosala to kosalela Nzambe na biso yango na mokoma lelo to sangana ki ya solo na kati ya Île-de-France tozali à peu près 350 bana banganga Nzambe kasi na moi na lelo ou bien na mokolwa lelo et moni sami tozali kaka 1% sur le 350 mais ezali likambo ya motivation ya solo ndenge mama uti koloba tout à l'heure et que tozali to uti na ba groupe ya ndenge na ndenge ba dirigeant faki GTK koreki o tozara na répétition souvent le samedi mingi peut-être à force ya kozanga habitude ya ko se détacher na oyezali musala na ye quotidien ya tata Nzambe toyara na biso awate parce que tozaka na habitude ya kosala ya kosala ba réunion boete mais na bandi ete soki tosali motivation to motiver bande ko na biso totalisi bango importance ya kosangana ya bana banganga Nzambe. Je pense que tokozala na courage tokozala na motivation ya koya na kati ya réunion bana banganga Nzambe na tina mosusu te kosangisa makanisi kokolisa kondima na biso kati na bonzambe koyeba likambo nini tata Simon Kimbangu Kiangani alingi kati na biso bana banganga Nzambe et azali kozela nini na biso bana banganga Nzambe. Pour ça tata ezali bolingo d'abord parce que avant toute chose c'est d'abord l'amour. Quand il y a l'amour, on peut surmonter des montagnes. Quand il y a l'amour, on aura la volonté de vouloir faire de bonnes choses. Et l'union fait la force. Nabandi que ceux qui vraiment, n'a proposé qui tout à l'heure, ceux qui comme quotidien, comme habituel, nabandi que egozana osu sulikamoko ya difficulté pour que biso bon soto kokakoya en masse na kati ya réunion oyo po to pesa na maboko to pesa maboko na Nzambe na biso to pesa yi maboko ya mosala oyo apesi biso to sala na bandi tango ya sepeli biso to zuma pamboli na bandi pona mokoma lelo o tozaki nango en tout cas bandeko tozala motiver na likambo oyo eza likambo moko kitoko kosala tata Nzambe eza mosala moko eza likambo moko kitoko ça donne de la joie vraiment ce que est important c'est likambo zo kosala. Il y a toujours motivation ya ko sala musala tata Nzambe yango na bandeko nanga na kati ya Île-de-France biso nyonso to bengami bana papa Simon Kimbangu Kiangani to bengami bana banganga Nzambe et pas nyonso tozali to sangana to ya to tsaka matoi na biso na ba téléphone so batindi message que tel jour toza na réunion en tout cas to ya ka biso bon surtout en masse to yeba nini Nzambe alingi po to koka ko sala biso bana banganga Nzambe kati na mokili na bandi po na mokoma lelo na sukisi na komba tata mwana pe tata molimo mo centre na komba tata mwana pe tata molimo mo centre ngai mama Lelo Justine nga nazali mama présidente ya paroisse ya Paris Saint-Ouen mama présidente ya bana banganga Nzambe aepeki paroisse ya Saint-Ouen toyaki ezali toloba neti prise ya contact ya biso nyonso bana banganga Nzambe koyeba rôle na biso kozwa conscience na likambo na biso koyeba ezali nini aepeki euti wapi tozokende wapi rôle na biso ezali nini. Conclusion auto tirée na mokolo ya lelo ezali likambo ya conscience to tirer ete babendi biso matoi na tina ete rôle na biso ezali nini biso bana banganga Nzambe rôle na biso ezali mokumba oyo bapapa na biso musala oyo basalaki kati na lingomba ya tata molimo mosantu lelo ezali lisusu batata na biso te lelo nde ezali biso
bana nde tozwi misala wana. Kozwa misala wana c'est-à-dire ezali kozwa conscience ya ba passe na bango ba monaki biso tozwa yango conscience pour to bénéficier na yango lelo na kata lingoma tata Molimo Mosantu. Satana tiki biso te kasi toyebi ete yo nzambe na biso ozali. Kanisela mwana moko papa d'abord problème de santé. Pambola maboko na biso po ete totonga mokili siko tozali kotonga. Toyaki na kimia zongisa moko na kimia. Kamwa eloko kolia ebongisami nzambe na ngai. Ya motolia yango yo pambola esala biso pasité. Mingi na ngonga oyo bazangi eloko kolia papa okansela bango. Esa bango makasi na molimo po ete bango mpe bakoka kozwa mbala nsima. Na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Mosantu. Amen. Le début a été toujours difficile, mais néanmoins on fera un effort pour sensibiliser tous les fils ou filles de pasteurs, de s'impliquer davantage pour que prochainement qu'on soit nombreux, parce que papa a besoin de nous. Il a besoin de notre force vive pour construire cette église. Oui, ce qui est prévu, c'est ce que Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu ou le représentant légal de notre église, nous a demandé de pouvoir démarrer la construction de cet immeuble que nous devons transmettre à Papa Simon Kimbangu Kiangani à son honneur pour signifier notre implication, pour signifier aussi notre amour envers lui. Alors nous sommes en train de voir, de sensibiliser tout le monde pour que nous puissions réussir à ces projets dont de la construction de l'immeuble des enfants des pasteurs en Kamba. Voilà le grand projet que papa nous a transmis.